papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ila takalia yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service umela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service Bonjour, bonsoir, Nabamoure Zignon, Soba Messana Kolanda, Irene Masiandoki TV, Balobi, oh, maman, Bino et la cabine, Kakaba, histoire vraie pour Essa la Bino, Bavri Makasi, Nabanda Kunabino, partout, Bozali, Nengen, Lobakanzan, Balola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo ya Irene Masiandoki, Essa la vraiment bien Makasi, Yango Toyebisa Kabande Kounion, Sobazolanda Biso partout dans le monde, Ba, oh, Nanou Basabona, na sitioté, Bo s'abonner au site ya maman Bino ba oh déjà bo s'abonner bo partager parce que biso to betaka masola solo to betaka aubergine ti ba moure zignon sont avant ya ko bandali solo to pesaka mbote na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so amebla vende ndaku na verchache balobi la patronne Betty ou mela mama vende na rappelaka kaka ba diaspora ozo kende Congo Kinshasa ozo luka appartement loué ko hésiter te benga Betty la patronne na priya bien okolala na ba condition ya kitoko mingi na GB balobi tango ko benga la patronne Betty tunaye la patronne bongo transport azape na ba transport pour assurer vacances non et les kakitoko et ça la vraiment bien makasi to pesi merci na porte-parole na biso Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundesi balobi porte-parole ya Maele pourquoi pas Titi Gracie ya Bundesi banque merci na garçon de luxe Yves Djoboke depuis Paris balobi umela vient na so la plus que lisolo Yves Djoboke garçon de luxe pourquoi pas ya Willy Mosheni les vrais code mboka merci na Fifi Tomola japonaise maman na Irastine na kati ya Bundesi tantine voisine tokenda kabongo na bandeko nyonso bolandaka mama Irene na ebisaka bino olingo tinda mbongo na ngola ko hésiter te benga biso oza numéro ya PDG Giboza Mtunga prêtre na kati ya Irlande bobo sana te tozokanga pe ba container boyebi ke ya vie na biso PDG Giboza Mtunga e ratakate benga biso po otinda biloko na ngola ekomaka vraiment na kimia tozokende molo ndenge na ebisaka bino soki nazobeta masolo vie na nga Zakari alandaka nga makasi balobi Zakari oya beya Zakari Tulomba mwasi kitoko petayi mami la plus belle baziwa pi babi mwasi atika teni na défaut mwasi atika bopeto na défaut na kati ya France ezalaka yo beya Zakari Tulomba umela grande sœur propre ya Lili Mwimba oya papa Oscar Mama Lili Mwimba engalisa.com umela ya na nga moko tobosani te ndenge na yebisaka bino na kati ya Panama naza na copine na nga de longue jambe jolie musungai oracle de l'éternel tokendaka bongo bamurene bamurezi nyonso tobosana te direct de 001 toza na bibi chez Mwanzambi Euno madame Euno
Bibiche Oumela Mwanzambi de moi-même. Voilà, merci beaucoup pour la patience et la fidélité. Maman Irène Ayakaboui, ambiance Irène Masiendoki et Kendakaboui. Pour la selle, la cabine ba publicité. Bandeko bosa na posa kobongisa loposo. Bobenga Maman Cornelia Lutadi la nakata Bundes. Et Grass Light Cosmétique totikala kaka na yo mwana télé si moi sa tata balobi mafuta kitoko ezaka kana kati ya Allemagne et pa ya Cornelia Lutadila ye wana paza boss balobi nani la patrona babengo nani mukonza umela balobi na boutique rebote kolata kitoko ye kaka mutazo tambusa yango tango zobenga Grass Light Cosmétique Mama Cornelia Lutadila tune ozana biloko nini mikolo tokoti biloko ya maquillage basili ya kabelo ba poudre ya qualité ba rouge à lèvres ya tokos ato pesi papa bisou papa takotika na tache te bobenga ekosala biso vraiment bien makasi bande koso na biso partout Bundes ezamboka makambo poto zaka na mobange na shipping na kati ya Cologne Poshan Andel mobange na shipping via kanga masolo soko ngotinda carton na ngola bana Bundes Tona Kinshasa, na lobi bien bana Bundes, benga Poshan Andel mobange na shipping, akendaka partout na tous les 4 coins na kata Allemagne akendaka. Yende na lobaka Poshan Andel, soko tieta diamant na koli e bunga kate, umela mobange na shipping vena nga Poshan Andel. Ba moureuse na ebisaka bino na Irène Masiendoki lisolo e botaka lisolo. Lisolo na zobete na bino bandeko na nga na koloba penza mingiti. Na ko préféré na tia audio. Boyoka explication ya ndeko ya mobali ye moko ndenge na Irène Masiendoki TV pourquoi tozo beta lisolo ba moureuse na beta ki lisolo moko nazo répéter yango lisolo ya mwana mwasi moko utaki Angola ayaki na France mobali bandeko longolise bazeni mwana mwasi nazo ki grâce akutana ex na ye ameme na Allemagne nzamba sunga bango baza na vie bakoma ko vivre na bango malamu na kata Allemagne bande konanga lisolo wana ebotel biso masolo ebele ya ndenge na ndenge donc tokokotisa masolo ememi na ba vie de recherche ya mobala botana mwasi bana babunga ememi na masolo ya ba divorce ememi masolo vraiment ebele mais on azobetela bino eza ndeko moko ya mobali aza na kati ya Allemagne boyoka audio ndeko mobali ndenge azoluka pe oya ye mwasi lisolo ngezo kende kaka ndenge moko na betaki mais ebimisi masolo ebe nazokosa bino te biso osela ka proverbe 19:20 pe sungonga nanga na suite ya vie yango nalobaka eloko moko ceux qui ont un problème, quand ils savent que problème n'est l'équipe batunion, soit baza pe na problème koleka yo bazali pona koloba ke bitumba ezama kasimi kolo bitumba to bunda ya molimo eleki ya Ali Mohamed Ali Ali vraiment bitumba la biso mikolo ekomi ya makasi baka ezali ebe na poto toyoka audio de kwa mobali oyo bongo to swa na sima tango zolanda audio oyo landa yango na bokebi soko ebi mwana mwasi otokotanga kombo na kati ya audio mobali ne ex na ye moko akotanga kombo ko hésiter te tindela ye pour mama Irène azobeta lisolo na permission ya kolo lisolo mama Irène asalaka makambo selon ndenge mutu atsengi asalila toyoka ba audio bo patiente mukie tozoyoka audio ngana bino ba mourir na ba moureuse to meka kolanda ngo vraiment na bokebi bozia na so préparer les bino audio ndenge ndeko ya mobali alobi azoluka ex na ye bolanda lisolo ngezo kende vraiment à peu près ndenge moko na ona betaki boyoka audio bongo tozonga na sima. Bonjour ma sœur. Bon, nazotindela yo ba voice sikoyo. Bon, situation ngala ali nango ezali boye. Na 2001 nakutana na fille moko ndeka tovaka na Europa nakutana na fille moko autaki Angola amwana maboko. Bon, tokuta bandeko bolimbisa
nazomituna kaka lisolo nabetaki liboso fi yanga wuta epe kaka ngola nabeta so lisolo mo ya fi moka wutaki angola awa nabeta so bangolezi batomboka bafinga mama Irene bandeko na ete so bapesi na lisolo fona balolaka na kosaka bino po ona ota ekobeta fi wana akotaka ngola bapakane babengisaki mazaki congolaise oyo nabetaka wana ezalaka fi moko boya angolaise oyo papa oswaye nango kaka makambo mwasi yango awutaki angola bamuri na bamurese eza likambo ya rando te nalingi te bofinganga boyoki papa ye moko ndenge azoloba bolanda tanangi na ye na Allemagne tolingani tosali na ye au moins 2 ans donc 2 ans ye abandaki kovanda na ville mu na kota Cologne abandaki kovanda na Bochum ville moko mo nango Bochum bonga sikoyo nalai kote ya Francfort mais tozovivre mais tozovanda ndako moko te ye ndako ne kote mosusu nga mpe kote mosusu mais tovivaka na biso bien sikoyo ekoma na moma moko akoma ye na zemi akomi na zemi nga sikoyo ntango nalobi na ye ezemi oyo namoni eza très tôt bamure na bamurese bolanda papa au bien alobi zemi amoni eza très tôt nayebi te mibali bazalaka kaka na réaction moko soki bose rappele na solo na ota kobeta ya 3-4 jours passé tatango mpe alobaka kaka na mwasi kaka ndenge ndeko mobali azoloba seke masolo na mokili eza ebele bolanda très bien très tôt mpenza ye sikoyo atuninga bongo sikoyo yo makanisi no nde tozovivre yo okanisi ya nini nga vite nga bulu na nga vena tovivre mais na temps oyo okoala na zemi te oyebi fi wana asalanga ndeni donc na 2003 na juillet vers bale 15 bu abenganga rote Rogers nga nazokende Belgique nga okende Belgique ndeni niyo na mutu kuna ote na okende ka Belgique po na okende otala papa leki na biso autaki angola yaki nga lobi mais sikoyo wana lare te fozela nga nazwa lare mpona nakotikela o te tindaka soko wana mongo tindaka ata mongo mwa moke salelanga manda bongo soki nazongi oya tokutana obe lekelaki nganga alobi me akende Liège akende Belgique eske ya na mutu or sikoyo akendeki nde na Liège wana akekutana na mobali moko ya musulman kombo na ye Ramazani soit disant ke mobali ne balaka ne kala na ngola siko Ramazani wana asala ndenge nini Ramazani abwaka ngunda adeklara mwasi sikoyo lokola bakutana na peti wana akamati peti wana akotisi ye kaka na ngunda na ye bamure bozolanda lisolo très bien oyo awutaki France aya Allemagne mobali pa akotisi kaka na ngunda yango nayebisaka bino Irani Masiandoki TV ebeteli Pro Max lisolo ebotaka lisolo bozolanda lisolo opo papa otanga tinzodio abi mama Irani lisolo beti obeteli ndengai lisolo wana yanga papa ya yote abi mama Irani ekokana yango nazomituna mibali tango bovivaka na basi bozalani na poso obala bato te bozalani na poso obotana bato te boyoki papa ndenge azoloba lisolo nazobeta naza na bafoto ya mwana naza na bafoto ya mwasi mais par respect na otia te boyoka kaka o ndenge ezokende ezobima susu kaka avis de recherche bo comprendre lisolo tokei ke mwasi na ye sanke ayeba ke mwasi wana ye azokotisa na ngunda wana
a deja na zemi auti na ngona Allemagne. Le zemi wana yalaki ya 2 mois et demi. Ozomona. Pour yaki alongwa en Allemagne na juillet vers le 15. Nga siko na octobre bato bayebaki ye fi wana babengi nga balobi meyo ndenge nini otiki mere koto na Liège zemi ko munene nga bite ye ayebise nga ke kotala papa lekine me banda akenda libela siko mwasi yango komona nani komone Bibiche siko mwana oyo babota wana komona ye Deborah do naloba mwana na nga komona ye Deborah siko mwasi wana akoma soki mutu ana contact na ngai bakati ba WhatsApp bakati ba Facebook nyonso do akima milie ya bato mangala siko nga posala ngai yali nini posala ngai yali nazwa kaka adresse na bango ubie bakombo na bango ya mboka ozomona po Ramazani wana nayebi kombo na mboka te Bibiche nayebi kombo abwakela kuna te po bakotisa ye na ngunda na jo wana siko mwana na nga kombo na ye Deborah nayebi te kombo nini oyo bango bapesa ye ozomona do lelo boye nde nazoloba na yo masere ebeti 20 ans na bafoto ya bato oyo bandeko na biso ka mosusu ya Bruxelles bamona mwana wana bamoni na mwana oyo nga na bota na nsima awa na nde natikala na Allemagne donc eloko moko soki otali mwana ya Bibiche ya liboso na mwana na nga awa ya liboso eloko kuta okakoleya te mutu moko ozomona siko Bibiche yango apembe amwa mokuse ane mulai mpena te ozomona siko wana vreme ya nini ozolukela mutu maladi te papa obela te ozolukela nga vrema nakufa te okufa te okufa te ndeko mbala okufa pwani epuis soki ebeti 20 ans mpo kaka omoni bandeko kako makile ebungaka te makile ekangaka makile elobaka me lelo oyo tozokende 20 ans yango 20e année nakozwa bango ndeni balimero batelefone kochange na kochange natinda bato baluka bango do bakoma kokima bato eya malamu te siko Bibiche yango ndeko ne ya mwasi fille moko ayembaka na Hollande ayembaka lokola Marie Musambu alataka mpe lokola Marie Musambu tokati koto mambana etali ndeko ya Bibiche te bamoure na bamourese merci beaucoup tomeka kosolola mama Bibiche mbote esika ozali mama Irene Masiendoki abetaka masolo ndenge bato bapesaka ye bandeko boteni nga rigueur te boyoki audio ya papa ndenge azoloba ye moko aye kosenga aide na Irene Masiendoki TV nazwi bajara masolo so iseti nikolo ekolanda na bamasolo boye biso ekota na ba audio papa yapesaki nga bafoto ya ndeko Bibiche na mwana nakoki kotia yango te na respect ya mama Bibiche mpo asalaka deja vi na ye na Messi Ramazani oyo azotanga kombo respect na papa Ramazani nzambe alola apambola yo paske kobokola eleki kobota na pasi bamoure na bamourese toyoki papa oyo oui azoluka makila na ye me namoni esika mabe ya mama Bibiche eza te soki bolandi papa oyo na bodio na ye moko yango natiaki boyoka ndenga lobi
yo zo vivre na mwasi exactement ndenge na betaki lisolo ndeko ya Allemagne bandeko ya mibali bozala mitema malamu ndeko pesinga lisolo naza contre yo te mais nazo talisa bato mokili ya nzambe ndenge te ya bato toza ba mama tango zo vivre na mwana mwasi bozo coucher na ye mwana mwasi azwi zemi mwana moninga yebisi yo naza na zemi oyebisi eke ozana no prete siko bane kotinda mabishi ake kolongola zemi ya mwana ozotanga kombo la kokisi 20 ans mama bisha kota na lisumu na yo amonaki oza na venir na yete asalaki choix eza clair ata soki nga pe Irene na kosala choix bandeko eza pasi oza na mobali bozo vivre na ye alingi te bobota alingi te abala yo suka na bino ekozala ndenge nini soki na comprendre bien basi mingi bakutana makambo oyo na poto eza kaka mama bibishi te bolanda lisolo na ote ekobeta ya mwana mwasi outaki Angola pe kaka na France oyo lelo aza na Allemagne ekende ndenge moko bandeko ya mibali bobongola mitema Jésus Christ revient bientôt mama bibishi soki ozoko reconnaître mwana mobali o luka ebosola soki oza na mwana oui mwana 20 ans déjà akoyane pa papa na bango te okobokoli mwana oye moko eza juste bapesana kaka mbote soki poza conscience ki alobi makambo ya solo nga na kenda abongo soki omoni lokuta ezali mama bibishi ko hésiter te benga Irene Masiendo ki na numéro oyo expliquer nga mama Irene eza vrai ou bien eza faux parce que ye moko na bodio boyoki ndenge alobi nga na longoli te na bakisi te mais loko ezopesa nga kanda na mibali bolimbisa nga bapapa nazwi bajera masolo oyo ebele ke basi su bakomi na biso bana na zemi olingi zemi te bobimaka na mutu azwi zemi okolinga ngo te pourquoi donc bino boza bato bopusaka biso to kesa lisumu to bomaka bato to longolaka bazemi eza kitoko te bandeko ya mibali na yo mutu ozolandanga obotaka na mwana bato oliaka na ye omelaka na ye olingaka honore te eza kitoko te boza kaka bajare moko comment mutu akovivre na mutu mutu azwi zemi oyebiseke elingi zemi te mama bibishi osalaki mabe te oui omonaki fo keno Belgique po monaki avenir awa ezate foto kena ngondengwana oui même papa Ramazan oza mobala félicité parce que obokoli mwana na répétaki lokoyo ko boko les arapasi la muka na butu chauffeur biberon ke en hôpital mwana bela eza soni bande kwa mibali botike loko bosala eza kitoko te boyoki ndenge lisolo na betaki eboteli biso masolo ebele to suki na isola mama bibishi bandeko ba mama bibishi boki ndenge mo papa pesi kombo na ye mobimba apesi na kombo ya mwana boti na mama bibishi bimeli solo ayoka ndenge audio ya muto ayebaka na vie azoluke na réseaux sociaux pour le besa encore ki kolukela ete kolanda Liège eza musika te na biso na Allemagne ouais babi mabisha na Liège eza musika te papa to lekisi lisolo po ba mibali mingi bozwa conscience bo vivra na biso mabe oui bo lelisa biso mingi comment masolo ngezo landa na bandeko nanga ba mourir na ba mourise mobala tie mo 6e nazana opra ko bota te oh yo za po ko bota te moza oza prêt ya ko coucher na mutu tant ozo coucher na mutu ozo tia masolo na kata ndota mutu ozo penser na nini ekopola obezo meko sala o tester soko bota ka to bota ka te eza na sens te ndeko mobali na lexiso no naza contre yo te mais ça li solo moko ndetinga de ma part et pienga kanda comment ko vivre na mutu oloba na mutu ke na lingi na bota na yo te ale mutu soka se destin ke de Belgique comme que akenda na zemi nanga point d'interrogation zemi zaki ya 2 mois entre est-ce que ma bicha bombara zemi wana to yebite alongola ka yango to yebite boyoki papa le batbanda moyena zema munene na suki wana ma bichi so landi solo en tout cas ko hésiter te so mo lokuta ezali benga Irene Masiendo ki na numéro nanga ezoleka wana parce que nga na sali kaka musa nanga ndenge ba pesinga na sala ndenge na sali nga sala ka proverbe 19:20 posunga batu musu na suite ya vini bali mingi ba kozwa leçon tango zo vivre na moi c'est biso za na zemi faut assumer oui ekenda bongo nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bolandaka Irene Masiendo ki TV identité ya Bundes o mama bino ayela kabino masola solo na mesana komonana
Ce qui bomoi nazo moi te nazo expliquer bino tant ezo bomanga parce que naza na milieu ya musala naza vraiment na tante naza busy yango na raison nazo beta masolo air moko boye mais ce qui nazo tampe nazo monana nzambe apambola bino pona patience na fidélité bo patienter to kotia masolo boye toza nango seti biso to betaki eboteli biso seti masolo miko to kotia ba papa bazo luka bana mwasi azo luka mobile en tout cas masolo ekomi vraiment ebele nzambe apambola bino soki mwana moto azongi tela na lobi bisous. Partagez, s'abonner à Irane Masendoki TV. Bye bye. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu Banaki Bana Braza pe partout na mokili mobimba Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto, olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi ope mamalamu, Toronto City VIP de Maluku, ye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20, na telo moke ya papa Mwana poto, ba diaspora nyonso, olingi s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku et ça te zo teka ba espace kitoko. Toza 5 minutes. Yamai Atuni Kalalo bansa mutema. Toko koma place oza ndenge nini. Yeah! Tolonga Kolongwa place Lazare. Fiomo na presse. To paso la tsela. Talangai uninga. Mama mutie mena panika wana 20 sur 20. Olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow.